et soudé n'a pas griffe lenganti. Alors toto zana papa griffe a betima solo albi a tio libana par rapport il y a impolitesse na yo a peki si yo mtato manager yo a peki si ma msusu ngoyo kate ngola seki yo Agnastar à mettre yo à la porte. Le code de danse on a babengango Agna danse à sa grand frère vision ngai ndenge ezalaki ndenge ezali ekutani tena oyaye et c'est que tous en l'histoire ensemble donc nous sommes toi loba na ça temps vraiment il y a répondre mahamna été pardon limbisanga parce qu'on a tellement yoza kolo idéologie yo falo za la wana nini ya tigali wana yo longwe wana eloko comme ça bato des problèmes graves yango wana tena ko lobela ngo te soki atikali wana boyamba ye na place yango botuna mukolo place soki atikali wana c'est tout. Trois Congo Promo TV boya sel mokilina esia ingénieur Rafingi nous petit non monsieur ouais Congo Promo TV toujours en direct Holanda ba Potonios Belgique ba la Potonios ouais balobi Rafingi Congo Promo à suivre come on yambi toujours idéologie ba Holanda ngo li solo oye OK et simbi aspect te ma solo c'est fond mais silite Congo Promo toujours grande puissance come on www.congopromotv5.com chez Rafingi Congo Promo qui torcos net na film Congo Promo babundana nango quoi comment États-Unis d'Amérique parce que tous en Boston on a Raf Congo Promo monde entier international n'est-ce pas donc qui ni dobi biso de kota tina baki tara Congo Promo to kota partout bango ba limiter biso de kota partout donc abisi biso Congo Promo numéro 1 ba site tout Congo Promo ouais au Congo Promo abi Congo Promo né au site ndanga mabete pena pour ça site au niveau des États-Unis des fois. La qualité c'est notre passion et votre choix c'est notre bonheur. Alors voici pour vous la salle des fêtes Les 4 filles pour tous vos événements. Salle des fêtes Les 4 filles pour tous vos événements. Baptême, anniversaire, conférence, séminaire, mariage. Une seule adresse, 1 rue René Mayer, 77 127, lieu 100. Congo Promo toujours combattu, jamais abattu. Donc comme je vous dis, très chers amis internautes de votre grande émission avec Yves Pantos, tout et Babango, donc très émis de vous connaître très nombreux parce que émission Oyo et Ambara toujours by Oyo Tolingaka, Bapesa. News, information, actualité par rapport à aux news toujours vivant dans Kinshasa. Alors aujourd'hui nous sommes ravis parce que nous sommes avec l'une de grandes danseuses Oyo, Basala Musala na Katia Mboka na biso et Monana et puis Batu Baloba, puis Batu Bakumisa pe pesa moi encouragement par rapport à Musala Basala na Katia Mboka au Tuzana Agnastar. Boebi aleka pa ya papa na biso Wemba aleka pa ya Jibin Piana aleka pa we ranson aleka na bokese belé basala musala na bango comme il faut. Alors lelo to yebite to benga enani est-ce to benga ex danseuse to azali kaka. Alors sans plus tarder to kende déjà directement pour que tout kutane to solo naye to yeba to beta pe ma solo non surtout sans tabou parce que émission auto babango comme vous le savez bien to lobaka non surtout sans tabou to bomba la vérité et puis les émission oyo il y a la vérité to la vérité est triompher pour que bande ko ba comprendre baza libana moka. Alors avec Yves Pantos na ti donc na ici bino déjà que nous sommes déjà et nande konabiso Julia hein babi Julia Nzao tuzande na Kinshasa et mon associé solo tuzande na kata Kinshasa et grand merci comme ça à Djibol Mbala mais c'est le nom le petit rôle babi général Etumba Kunjardo a pesi masanangai Djibol Mbala mais c'est le nom le petit rôle et puis c'est mi côté bengen pile donc Pulito tant de lo baboye bande on a biso na Italie babi Pulito ce que la sinine babi ezaleki garçon propre Pulito Djibol Mbala mais c'est le nom le petit rôle. Merci na Toussaint Lutangazo immigration canadienne un américain perdu au Congo na bosanité nogonanga moko propre tozalaka toujours c'est dit qu'un temps roda bébé miné ba plan otinda qui est commis tozu yango bel et bien na maboko ya ndongona biso Vini Pela tozu yango
et na bossanité reste quand il passe pe la pesi ba merci na parce que et ça lié moi bien mais bossanité lors de betio détente au beti et outil États-Unis ah tous on a monsieur bloc outil Europe tous on a monsieur bloc outil Asie tous on a monsieur bloc outil Afrique du Sud mais surtout tous le outil Boston et pas ya Yemogo le giga boss ya Pembe Rafungini le giga boss ya Pembe donc mikona solo bakaka vivez longtemps Rafungindo vivez longtemps détente États-Unis si que l'équipe à Europe donc tous on a monsieur bloc outil la ngoi pas ba gérer mukule sommet du Canada mais tout juste que le outil États-Unis na kata Boston il y a un mingi quoi donc quant à moi je dis déjà bonjour à mon invité Anya la Star. Bonjour, bonne santé. Bonjour, santé bien. Voilà, alors bah déjà déplacement na yo voyage jusqu'à Utaki journée za kinini o Anya Star qui sont qui chassate. Non, but à voyage ezalaki nanu privé parce qu'à part école ça la rappelle à travailler dans agence au Benyango Pergola. Agence événementielle, tu organises un barbecue, un concert, une fête, nous surtout on a tout ça on a fait agence voyage on a quelqu'un dans cadre dans l'agence et puis tu bandé ko préparer Miss Bakongo. Miss Bakongo le groupe Côte de danse du ballet, il fallait qu'il participe à 4 événements. Donc nazala ki wana na kati na lokola na deux côtés na côté ya agence et puis na côté ya école. Voilà, ouais zaki na mboka nini soli combien de temps kuna? Zaki na Bakongo na Matadi. Na Bakongo. Donc soli combien de temps na Bakongo? Na sali 6 jours kuna na événement to organiser que événement ya 2 jours. Zaki 2 jours à barbecue au to sala ki kuna. Après wana to sala ki pe maramusu pour les 31 oyo to organiser concert moko. Kuna na Bakongo ya musicien peka ya munene ya Congo et puis après les 31 les 31 les premiers après toza le sous na projet moko na Boma pour organiser défilé de mode kuna na cadre ya Pergola nde yango tekende daki. Voilà, alors tango organisé ba blogo to tanga ba komba wa ba activité minene au dosala na plutôt na Matadi. Alors est-ce que nombre de vies à bana to monaki to mona plus de 100 et quelques mineurs na ba majeur to monaki ba danseuse est-ce que bango tout baza ko évoluer kaka to pe ndambu baza déjà ko longo bango tout baza ko évoluer oyo mingi to tikaki nanu to tiaki bango to ebisaki bango ke bazela nanu pendant ba vacances eza ba o bazotanga po to ngai ko bouleverser moral na bango te esprit na bango te na makambo ya danse to ebisaki bango no bo continuer na ba classe ce que ça moment à vacances wana bokoy ko ya bo travailler to bengani bino te donc boza eza pas na bino donc to ya ba bino bien po omoni bana tango bana bazotanga tango bozo memaye déjà na début loko na mbala moko a osala concentrer sur na classe te a outi classe net misusu o to ebisaki bango ya suka a utaki classe yemba la moko répétition donc to ebi même pas ceux qui ba parents bazala ki au courant que a ki répétition donc mukolo wana nde to mona ki te tant mieux to libérer na bana classe ba continuer classe to tikana na ba o baza déjà ba majeur o déjà ba silisa ba classe o baza déjà ou bien baza na ba université to tikana na bango ke to tikala na bana classe voilà nyango to libérer bana classe voilà est-ce que ozwa ki temps ya ko solo la pe na ba parents ya bana o nyo surtout ozwa ki to mona ki wana est-ce que solo na bango oui naza ki temps ya ko solo na bango ba parents mususu mais to solo lina nyo sauter toza na papa na biso asa secrétaire papa major ye mutalandela ka ba fille tina banda kuma ye aswa déjà temps ya kosola na ba parents ya bana nyo surtout ba parents mususu pe nga la swa ki temps ya kosola na bango po na événement autre organiser ki ya barbecue na Matadi na swa ki pe quelques filles ya école de danse to kende ki na bango donc il fallait que permission ba parents na bango il fallait que solo na ba parents na bango ko expliquer bango nini tozo kende ko sala nini bana bango bazo kende ko sala nyonso to wana donc tozo sala ngo biso mo côté tozo sala ngo complicité na ba parents na bango. Voilà, alors projet nous a nini
ozokana osala nini na makambo oyo osala ya danse wana projet neza vomezani parce que bana poto ebele bazotala lokola Mimi Chimi Kamenga donc ndeko na nga na kati ya poto donc en tout cas merci Mimi Chimi Kamenga merci alors projet neza nini ozokana osala nini na bana bato projet na nga eza ya koyede bango eza ya koyede bafiegre omoni lelo soko tali réalité oyo toza nango na Kini na Kinshasa soko tali façon bafilme mosusu bazovivre façon bafilme mosusu bazosala mpo bazwa même eloko ya kolia même place ya kolala donc soko otali ke yo moko otali oloba vraiment na olinga te ndeko na nga azala na place oyo nga natalaki namonaka mpe bafilme ndenge bavivraka na bamilie oyo tokendaka na bamilie ebele natali mpo nini ke fi mpo azwa eloko ya kolia obi azala indépendante obi azala na esika kolala obi azala na mbongo il faut aleka abimaka na mobali est-ce que sans mobali akoki komi se prendre en charge ye moko te sans ke abima na mobali sans ke asala relation moko na mutu moko boye mpo azwa quelque chose ou bien à survivre na eloko moko est-ce que faut aleka kaka na nzela mobali natala yeba biloko wana nyonso te nabi te lelo tozomona mpe makambo so comme baviole papa wana aviolaki mwana bato boye tonto wana boye omona ata mosusu ezalaki volonté ya papa wana te ta mosusu mpe ezalaki jeune fille ye moko mutu asali ke ekoma ti na niveau wana mais eloko nini oyo tokoki kosala mpona kodimine to ya viole mpona kodimine to ya bana na biso mosusu bandeko na biso tozomona bazotelema na nzela basheke bazosenga bato bambongo même ya bajeune fille même ya bana bafille mosusu bazosala baville oyo tozomona na baville na bisika ebele na bawenze oyo tomonaki bandeko na biso mosusu 4 bakufaki na accident na wenze batutaki bango babandaki kosala kindumba eloko nini tokosala mpona kolongola bango na nzela wana ata kolongola bango en 100% te mais kopesa bango quand même chance ba se prendre en charge sans que ba leka na banzela wana c'est ça nde nazwaki idée nazwaki makanisi par rapport ya métier oyo nga nasala na badiscipline oyo nga mpe naleka nango na banzela oyo ngai mpe naleka nango oyo namonaki lelo oyo nazali nini nakoki komemela bana wana nini nakoki komemela bamama wana bandeko na biso wana mpo bazala na banzela wana te nde nazwaki initiative ya kosala école de danse ya kolakisa bafille kobina même na bagarçon kobina kolakisa bango nini danse eza nini kozala danseuse eza nini signification nango elakisi nini tutu nyonso twana parce que lelo soki totali bafille mosusu oyo babinaka na bango kaka mpo babina ayebi même pas signification ya danseuse ayebi même pas signification ya mosala oyo azosala donc azosala yango kaka boye par plaisir ou bien nini même biso mpe ntango tozala bana mike tosalaka yango mpe kaka mpona plaisir kaka omona eloko moko boye osala mais après tant que tu as mayele tu comprendre nini yango elakisi danse nini yango elakisi danseuse nde nazwaki initiative ya kosala école de danse mpona koyede bafille balongo na banzela wana nde omoni merci Anya la star alors lelo tozotala badanseuse lelo na badanseuse oyo bino bastar ozwaki ba Anya est-ce que ozomona différence ezali vraiment différence ezali mwa ndambo oui par rapport ya biso ndenge tosalaka misiki nga nazoloba beaucoup plus mpona biso bafiotifiote mpo na bango nde oyo tovanda pendant très longtemps nde tobanda masolo ndenge namona tose comporta ndenge tovivra na milie yango ya musique epuis ya danse eza ndenge moko te na baoyo ya lelo biso ezalaki beaucoup plus ezalaki nanu ke tozalaki bana mike tosepeli na eloko yango bon tobina ozosala yango par plaisir après tant que tozopusa na moke puis encadrement na biso ezalaki vraiment bien tozalaki encadré na bato moko ya mitema malamu bato moko vraiment bazalaki baparent mpo na biso donc tozalaki encadrement ya bien différence na baoyo ya lelo mingi bazoya kobina mpo ntango mosusu mobali atala ye ntango mosusu ayebana mpo azwa bajenda pour abima ou bien je sais pas mais biso to sala ngo penza zaka musala
tozo sala musala donc tozo raisonner ko tout que mobala talo na télé ou bien o boulé que mobala a rolingelo na télé ou bien rolingela po amona que ozo bina donc raisonnement on ezala kité makanisi ya ezala ite zaika ke tozo bina kaka tozo sala musala ya ko bina o to lingaki. Voilà. Alors tant otalara musala oyo et danseuse parce que na bi kende na sotala biso héritier mon kende le garçon le plus précieux de Bruxelles masalanga moko héritier au mokende alinga mingi ba danseuse a sepela na musala na bino mais lelo tomba benga bino ba danseuse un peu bozala neti ba numba ba prostituée et ça la rondenge ni topé banda ko sala rondenge ni ngai bando sala ngelo te et sala ngapelo te pona ebiki na zabongo te za par rapport à l'éducation ce que vous éducation à ndumba pas na bino à ndumba même ce que y na place moko bazol la kiso que non ko sala ndumba te sala bo mais tellement éducation na ezala kinango o bazol la kiso na te o sala la ka o yozo mais ce que vous éducation que non aux alandumba te même ce que y place ba ebi ce que zalandumba ce que éducation les akite que aux alandumba aux alandumba te donc ça mutu ndenge aningia misalela ndenge aningia zalela na habité qui danser aux alandumba pour nini pour gagner plus ou bien pour nani parce que déjà ce que aux sala musala na bien aux oyebi ke aux sala musala no bien on doit toujours batamite mamalamu ba ko kabela yo et puis moi ke o bazo photo na musala na ko se retrouver essentiel kaka aux ala mayelo e banini o lingi c'est tout. Voilà mais les loba danser monsieur comment ava bien du coup le podium il faut la bilamba il faut que ça poitrine il faut que ça fesse na. Je sais une fois, dans mon ayopenga comme ça, dans le stade de Marty, on est la star. Au sein l'action bonne, de choses se rappeler encore. Naloba. Te, ngala lobino te yomi lobelo na ntiko pona ba danser zoyo, ba tigara ba fesse libanda na concert répétition longo la prenga na zonga sikona oya yo salaka. Na rappeler, pas na bossa na rati. Eux les émissions te babangoti, Yves Pantos et puis directeur des informations. So yo bombi ya yonga na kobeta masolo na yo oyo salaka kala na ko lo ba pona ba danseuse o ba salaka bongo biso ba danseuse no surtout eza mabe eza malamu te na ko ko milungola te parce que déjà na salango une fois eza malamu te eza mabe mais ce qui au salango na cadre na cadre ya on appelle ça comment il y a spectacle oui là ça va mais ce que l'ongo na esprit ya spectacle on est comme makamususu mais ce que ça là on a esprit ya spectacle on a tout quoi comprendre moi que non ça na quatre esprit ya spectacle siko biso na Congo toza siko na toza na donc toza na culture wana te culture wana eza mingi na ba européen donc même ceux qui salango même tout le monde ba mannequin sous ba défiler na lamba mais sans soutien ma belle polele mais ça dans mon esprit spectacle l'esprit wana nde ya salelengo et puis bato o bazotala ye ba tiango eloko moko ya gravité parce que ba yebi ka salengo l'esprit spectacle eza par rapport ya bilamba o ba pesi ya lata esengi ya lata ngo bongo eza pe ndenge moko na ba danseuse par rapport à esprit spectacle au commence les locaux moko boye et sengi ki o salango mais siko biso tellement toza na culture wana te moyen to comprendre ngo ezate lokola moyen to comprendre ngo ezate donc tant mieux ko salango te parce que tu comprendre ngo te et puis culture na biso ezandenge mo na mindele te c'est ça. Voilà alors oyo salaga na stade de Marty anya la star alongola pena kitia pantalon be string ngana zalaka wana na ebi kita concert à JB Piana ngana zalaka wana na mona na kama ko oh mais fio valeur na respect banda pesa anya star arosa mangamoti et puis tu étais la seule ya rosala loko wana ba danser tout bazaka ba sala ngote anya sala ils avaient un espèce spectacle ndongo zolo ba to ezaki na ngara pour faire plaisir na bato balingaka yo pour que ola sake osala ba fesse moko bien joli ko le ba ninga ni surtout ah te wala kuna zaki ndenge ni vraiment ba fesse ngo zaki ndenge on a eu kitoko makasi ko le ko kuti ya mwana penza pour la penza donc ngasi ya bana ndeba papa balinga ya bana ndeba papa balinga te ya wana penza ke wala ba papa nga mtema mabe non ngala sala ki on a esprit spectacle na sala ki on même pas son makanisi ke ba batala ou bien ni be ba sala nango eloko moko bo be ba zo ide ndenge za na kati ya pantalon te
et puis nazaki na omona muke makanisi penza maturité pezalaki te et au monde ba maramsu to sala rezala manque pe maturité au sala eloko moko boye toi tu trouves ça normal après parce que wana na age on a ça na ko sala ngote jamais atako to ba futinga soki combien na ko sala ngote ponini na koli nayebi mabe na malamu nayebi ke non o so na sali boza mabe o na soki na sali boye nayebi ke za mabe me na sali yango na ndimi donc na ndimi ko sala ngo mais nayebi ke za mabe donc na za conscient na o na sali mais wana zaki maturité zaki pena noté et puis ezaki spectacle na esprit à spectacle au sala ka eloko moko boye ke ba fani na ba sepela nde na sala kango. Merci. Maintenant tozo kota na mama na likambo eska wa pivé na jeudi ntsakala de Londres na ngaka moi na Canada vient na Londres mais à ce moment selon la Canada pour faire plaisir à bala poto ba o balandaki na Canada plutôt balandaki na Londres ami bon na Canada so bolande na Canada elle aime na Kinshasa eska wapi on me la pema toujours bonzambe vient na jeudi ntsakala de London zalaka kayo. Alors maintenant on va savoir si la balance va passer de quel côté. Tu es contre la maman likambo Anya la star tu es baki yo répété na Kasavubu et bozala ki collé soudé na papa griffe lenganti. Alors toto zana papa griffe a betima solo albi a tio libana par rapport ya impolitesse na yo a peki si yo mtato manager yo a peki si makamsu so ngo yo kate ngo la seki yo Anya star a mettre yo à la porte. À mettre à la porte na sens nini je comprends pas parce que ezaki école na yo bien na comprendre te problème ezaki a ça qui yo ya manager na ya yo plutôt a ça que non numéro de téléphone go pesa ya pesa numéro na ye pour que bo balancer makambango ndingi zalaka yem ndo coach yo et amona yo na boulevard ya ole kana mutuka yo bando le kamakolo azio a façonné a pesio nzela pour que ça makambo tout sala mais yo mo penser sango ke idéologie ya ba danser école de danse ils a yo mais et pourtant ils a yé mais pourquoi Zaki manager au c'est école de danse Zaki mais il y a bien qui a pour gasunga yo donc ça est qui pour sunga c'est que ça école de danse ça était mais ça là vraiment ça rappelle un peu maïle to les capé na ba classe et tout na ko lobela yete na moment oyo parce que to lobela makambo école de danse ya Anya école de danse wana ba benyango Anya danse à sa grand frère vision ngai ndenge ezalaki ndenge ezali ekutani tena oya ye esengi ke to za liso ensemble te donc nyoso to ko loba na sana temps vraiment ya répondre. Pardon, Limbisangay. Voilà, une dernière question par rapport à Ngoka Kaloto. Maintenant, comment Balongoli Anya la star, la place où on a répété, tout va respecter la on a répété plutôt la Kasavubu. Mais place on a tellement yosa colo idéologie, il faut nous aller. Neni ni atigali wana yo longwe wana. Eloko comme ça bat. Des problèmes graves yango. Tena ko lobela ngote soki atikali wana boyamba ye na place yango botuna mukolo place soki atikali wana c'est tout parce que nga makamo o bango bazo sala nga na yebi ngote mo nga naza concentré na pergola naza concentré na école de danse moi na yeba na sangisa bakamunyo sona landela o azolo baboy na landela o boy ezate donc ezaka ka vision nga na esimbité esenga ki pete que to travailler ensemble esimbité esengi que mutu mutakende na nzela na soki bango ba continuer il y a pas de problème soki que école les alaki yaye ceux qui les a vision les alaki yaye bonne chance donc à continuer ceux qui peut zaki yanga donc mutu continuer na nzela on expliquer batona no bo woleli nini ils a problème nini za tama bref bandeko ba comprendre et simbité pona nini binombale na mesana ko ba pe mabe ba tuté parce que même si on a lobby et l'équipe donc ils vont changer leur mot côté et ben on va comprendre que mabe outi panani mabe outi pas qui mabe outi peut pas mututé na ko condamner pas qu'on a condamné pas mutupete bis ngai na pendant que na yebita msu pe nga pe na sala ki pe mabe ou bien hier ya sala ki mabe ko le ko bien la lekisa ki mabe te
donc ça que vision na ngana ye et simbité que to travailler ensemble mais biso tozali bureau nyo surtout ya école Ania Danse ezali ba finyo surtout on a bengaka on a sengaka na ba parents na bango ba ya bazali oyo to tiaki bango mopandi po balandela na ba classe na bango baza mopandi mais bureau mobimba ezali donc eloko moko échanger na école Ania Danse ezate eloko échanger ezaka ke tozali susu na manager te toza sans manager mais bureau mobimba ndenge boyebaki batu nyonso to ya bureau coach secrétaire ba porte-parole ba agent marketing ba fille nyonso to tozo sungana na bango pona kosala école de danse ekende liboso toza biso nyonso sika il y a le bien récupérer ndamu bayaki et puis mikolo azo recevoir sous belé les bazo yaka bazo kima bazo ya pana e parce que ba comprendre que masole za pana e gloire à Dieu ntamba zo lokuma merci. Voilà, alors regret no ezara nini mi dépôt banda sa musique na tilelo dépôt sur la danse regret no ezara nini regret nanga penza ezara nango penza te hein ezara nango penza mingi te. Voilà lelo sur tali la plupart ya ba ezara kana linga vraiment que ba président na biso ba patron na biso ba papa na biso encadre biso bazwa biso en valeur en considération na musala auto sala na un plus auto bakisela bango bazwa biso ka teke ba danseuse moko bobieka ba danser bazwa biso vraiment en considération toza basi toza ba maman biso ndem tutobota bana biso ndem tosala ka mokile sala mais ce que zaka parce que toza ba danseuse ke bozwa bon négliger biso bozwa biso ka parce que toza ba danseuse non. Avant, à part cause la danseuse, tozana no basi, rekana ngezalaka wana mais à part ça. Voilà. Alors le temps au monde na bandeko oyo évoluer na bango ensemble, le lo bana gichasa te, bazana ba pesa ndenge na ndenge, ba changer ma solo. Monsieur le ba comme maman mariée na ndaku, ala mobali, monsieur ba comme appeler no ba faire na bango moko privé, ba tika makambo. Ça la ronde. Et ça a plaisir et ça a bien surtout baninga nanga otozaki na bango na ba futur na rolo ba bango baza baninga te baza famille parce que to passa ba moment ebele na bango tozaki bana mike na ba parents na biso bazaki déjà ensemble et tout donc famille vraiment et ça a plaisir makasi donc ça a plaisir. Voilà. Alors lelo so babi Ania la star otika brassard et puis ba danser zo mona on va musique mike baleki na yo rotire pana nazo monate na ba danseuse vraiment on va musique nazo monate mais babi na bango bien tellement penza na koma na landela penza le sous ma kambu mingi ya ba orchestre te na koma mingi un peu contemporaine et tout kolandela ba culture ya mélanger ya mindele ya Congo et tout. Mingi na ba centre culturel voilà. Mais na opesa ba onka bonne chance ba sala musala malamu ba ye bande oyo balingi parce que soko yebi o lingi na ba danseuse na omo na penza te mais na souhaiter ba onka bonne chance ba ye ba o balingi ba sala musala na bango vraiment na sérieuse donc balinga pe musala na bango po bakende liboso basala onka te po bato bamona bango ke abinaka obie po za star bien te basala ngo penza bazongo penza musala bazongo penza na bolingo ezala bien. Est-ce que na vous sunga yo par rapport ya ba danseuse ningo lobi et les danseuses ba so musala pe moko zo sunga ezo tala pe zo sunga bango ezo tala pa fabrigas to na petit moko merveille za wana tozobina ba ke merveille ya mado toza et pas ouvrir en son toza na petit na biso moko be pe wana petit sœur na biso moko be Nancy bokechu abinaka bien ba faire rigoler toza na ba nique la pétasse et pas ba fali il poupa plutôt toza na ba ndeko belé ba danseuse ba belé ba ko faire le midi ba danseuse ba Lorette ba za wana donc ngo ba ke na ba petu wana tout oye ba bango te tala rappel maman ya danse sous mikolo te koloba ke koyeba bango te wana koyeba bango te oui pona na penza makambo susu ya musique na biso penza mingi penza te mais komona na mona ka babina bien oui babina bien mais kobina bien elobi te ke olingi musalango elobi te ke ozosala musalango bien il faut pour ozala ke ozwa brassard il faut ozala vraiment
na babaka ozala vraiment otondi pendant na makambo nyonso tu na mosala na discipline na amour donc na makambo nyonso tu wana ozala complet na tout yango nalobi ke nazomona te na ndenge ke ya kozala complet na nyonso makambo nyonso tu wana discipline amour ya mosala na ozosala considération ya mosala na yo et puis ozosala mosala na yo bien ozobina mpe bien wana nyonso tu nazomona te voilà na baseki na bino na ndo bangisa na baseri na biso mutu te baya yoyo baza wana te biso na banga te neti nga mpenza natikala kobanga te mutu abangisanga na danse aza te mais ebanda ozalaka ke so moninga azobina surtout na kota ba improvisation so moninga akoti omoni ke moninga abini bien yo moko déjà il faut oyeba ke non ntango nga mpe na okota na tour na ngai fo nabina bien mpe bato basepela eza te na kino osala baaventure pour esalaka neti te fona bina bien mpenza ke ndenge basepeli na ye nga mpe basepelaka ngai mpe nani obanda ondima tolonga kobanga nani obanda ondima otali barosete kamona bibisela banda olinga bantu soki azobina mpenza nga mo ebanda osala nga plaisir ebanda osala nga bien na basere na biso akala na banda olinga Rosette toza na Monica oyo atika biso Bibi Secret baza ebemo ebele ona bando osepela oui fifi bousa pe na bando osepela ndenge bando obina na bando osepela badanseuse ebele na oui ye kuta zaki nde idole nanga na badanseuse kutu oyo bafoti wana déjà zaki famille donc to bande komisepela kana biso moko déjà kaka voilà donc Rosette Kamono zaki na kicha sawa na bengi yo combien de fois okime mission ato bongo le motema ko l'émission te na pe l'émission mo rete chrétienne o lega to beta ma solo ndingo bongo la motema mabeza te Rosette Kamono alors lilo et puis ba leader tout oyo zala na bango est-ce que tango ki tchasa o luka ki bango o solo na bango et jibe piana Kofi Olomide plutôt Weranson et puis Papa Wemba est-ce que kutana bango depuis ki tchasa oui depuis le temps on a eu voyage autre kutana mais donc nazana kin to kutana na bango mingi papa chéri to benga na kama mikolo to benga na lisute mais liboso to bando benga na ko solola ndenge mo pene Noël to bando benga na papa Wemba kutu ye kutu donc to mona na ka to kena ole na restaurant ba concert na ye presque nyonso tout na zalaka na kena na ndaku na ye donc ye kutu eloko lo bezate donc ye penza papa donc to zalaka tout le temps ensemble tant on a la besoin na ya zawana ce qui passe à la besoin au est-ce que vous allez recevoir un soutien à Bango par rapport à Moussala Dosal? Na concert oui mais financièrement et puis juste à la conseil bolanda émission papa Salaki a souhaité une bonne chance dans l'école nous avons encadré bana ba fille et tout na danse. Ah, kotoane. Alors, on a porté belle batotala yo ba olinga pe ba soutenir muso sala parce que c'est une très bonne chose alors. Oui, ça va nini. Surtout que bande voisé belé balinga Anya Star et puis balinga okaka. Et puis une chose tu ngoto tuna avant de kota na mambo ya bana poto. Est-ce que lelo Anya Star soit plus espace au bina? Est-ce qu'on coca? Et puis parce que quand on a bien que fainéante babi ba danser kala babina rasuste batala bango c'est leka ici bakufa est-ce que Anya Star robina les sous Anya Star na version ya sika ona zala ngo école de danse na yepo na za na podium te na yepo na encadrer ba fille wana nde ba percer ba kende liboso ba sala musala o ngala salaka yango wana mais soki nga moko pesengi na bina parce que tant to répétera wana na tika teza te ke oba fi na vandi na zotala bango ba répéter non tant to zo répéter ba chorégraphie ni surtout nga pe na répéter ngo na bina ngo pe ndenge ka bango ba obina ngo teo na bina likolo parce que ngande na zo encadrer bango te na bina ngo penza ndenge bango ba zo bina ngo ndenge pe nga pe na bina donc to sengelo mo espace ça 2 minutes ka to so remela pe mati yoka botala na ba image so botala na ebite ba na ba image ya bande ko na bino mususu bo mona oyo nga pe na zana kati na zo bina
Donc encadrement ezate kaka ozoloba na numéro te ntango ozo encadre yo moko mpe fo bamona mpe eloko yango oyo mpe ozolakisa bango oyo mpe ozolinga bango bazwa. Donc nga moko nabinaka parce que naza nango mpe besoin mpo danse eza condition physique esungaka mpe mpona nzoto. Donc etravaillaka nyonso tu etravaillaka bamuscle ya nzoto nyonso. Donc nazotravaille mpe nga moko mpe makasi mpona cadre wana mpe mpona kotravaille mpe nzoto na ngai. Voilà, un grand merci comme ça à Nance Omba, mon ami de chaque jour, de tout le temps, mon ami, tout collé ensemble dans Yolo, mon ligne à la main, on va dire Yolo, tout ça toujours ensemble dans Nance Omba, en tout cas merci. Là-bas la pote belé, merci aussi à mon cousin Trésor Bola, merci Nakatia France, merci Nayo, alors Anya, la pote Bata le belé, Nino Websa Bango, par rapport à mon salut Sala, soutien Nino Senga la Bango. Non, c'est nga na bango ka ba soutenir ngai moralement, physiquement, ba soutenir ngai vraiment, ba soutenir école Anya Dos financièrement aussi et au sala biso bien. Ezate parce que financièrement on a nazo senga po mbongo ekota na poche na ngai te. Eza pona ko sunga ba fi wana. Pendant que nanu to ba to za ba activité nanu o ya makasi nanu to bandite. Soutien à bango financièrement que débiso to foot à salle place to répétaka to so babateni ba fiba zo moi jus à komela ba misusu pe air moko ba yo mona misusu pe bazalaka oh maman na la transporter na yakika na aller mona ngamo na bimisi ngamo na poche na pesi bango donc et ça la bien so ba sulinga vraiment financièrement et resunga pe ba fi auto travailler na bango po air moko pe kesi so ke zate mususu akoki kobela neti tozwaki bandeko mususu bakufelaki bandeko tosungi bango pe financièrement eza ekode na biso ezaka te ke pa tozobenga bana bato baya kobina te ntango bazobela ntango bazozwa neti ka ya maladi biso pe ekole tozosunga bango financièrement wana penza tozosunga muke tozosangisa na bandeko na bango bureau pe ezotia ozwi mwa enveloppe bon zwa oyo esunga yo pe. Donc il y a bango pe rosala biso bien bana poto botanga maboko et rosala vraiment bien que ba fi wana ba jeune autos encadré ba se retrouver ba ke na banzela kindumba te ba landa vraiment nzela ya bien ba zala na encadrement moko ya bien po ba zala na encadrement ya bien ezo senga pe financièrement pe il fait ça. Donc le boko moko so na zakanga moko na kosukola et le mignon sauté. Donc botenga maboko na bino ezala bien na osepela makasi na sengi vraiment les sunu na bino et puis na pesi mbote na vie na nga Roger Madiadia il est vraiment à l'axaki motema malamu mutadboso ya kosunga biso mais mikolo na moni na ebité ce qui a yo kita mususu ndenge ka yo mrozolo baba et c'était quand kuna donc to longoli vraiment kosungeli susu te yango yepe apesi biso orange to ebité mais na obosa na te ko pesa mbote parce que relation na biso na ye ezaka rapport apesa biso mbongo te. Donc aza vieux o alakisaki bonne foi na ye alakisaki motema malamu na ye ya kobakisela biso en plus même ata lelo asali yango lisusu te et eza nango grave te on te reporter toujours en cœur donc il te rebosa na te kopesaka ye toujours bambote. Et puis bambote na grande sœur na nga Nana Bote pas cheval blanc na petite sœur na nga Falon Wifi motema ya PDM motema ya Jano Bamba et puis na ba fête nyonso tout na bana poto nyonso tout na bandeko na nga nyonso tout baza na Paris na Bibishi Makoma na Lauriane Pala Yannick Bangala et puis équipe Mobimba école de danse Anya Danse bureau nyonso tout et puis na ba fille nyonso tout ba garçon nyonso tout auto travailler na bango na Anya Danse bambote na bango et puis na équipe ya Pergola na obosanité Rachel Steve Jean-Baptiste Guy Kabouya et puis na bato on a bosani bambote na bino nyonso tout. Voilà donc heureux anniversaire à toi mon fils Junior Ngumba Balbi le fils de maman Grace Ngumba tous ensemble parce que 2013 Torozalawana Benizola Motema il y a le super pro caméraman, le super pro caméraman, il y a Pembe, sans oublier Poulinto, Djibol Mala, Messelino, le pays qui roule, Valérie Ketchina, Valérie Mapang, sans oublier tous ces Nutangas de l'immigration canadienne, Nabosani TV, Nanga Jésus Tsaka de London, et Harmonica, cette fois parfait, mon thème de deux soit dit. Tout bon mana, tout bon mana, Elilia Kolo, Elilia Nzakomba, toute sa famille, Talagara, et Venabiso Bonzambe, toujours à Pessi de conseil, Jésus Tsakala,
Tout toujours ensemble. Harmonica cette fois parfait, mon thème de soit cette fois parfait. On a Baxisco Mikolo 20 fois parce que moi sur les autres, on revend pas. Alors la star pour que tout cabanayo. Et nalingi au plus numéro de téléphone, on va soutenir par télépathie. Numéro de téléphone, ça va bien. Avant d'appeler sa numéro de téléphone, on a passé le sous-message na maman Olive Lembe, première dame. Message na Didi Kinwani, message na Bolder Kuyena, et puis na bana poto mususu pe o bazala ba kombo pe o bazala rapé na moi et pas kolami pe na mutema ya kosunga. Basunga biso toza na besoin ya place, tozo luka vraiment place moko boye o eza na espace munene po toza na ba fille mususu ba uti na babunya ba fille mususu ba uti na bamboka ebele ba po babina na école ane danse ba mususu baza na bisika ya kovanda te ba mususu baza na ba place ya kokende te. Donc toza vraiment na posa ya place mususu ya munene po na encadrer ba fille wana ba misusu ba parents na bango batikani na bagoma bango moko ba pesi biso permission que non bana na bango baza awa to encadrer bango soki to kozala na moya ya kolia esika ya batiata mutu eza na problème te eza na bénédiction na bango. Donc to senga bato mutema malamu wana basunga biso na espace o eza na espace ne même ata to pesa ata to futa ata moi mukie problème ezate mais ezalaka nde ya ku ya likolo makasi te po tokokoka te na moment oyo toza nango nanu mingi te na osenga na mama na biso Olive Lembe première dame ye mutu alingaka bafi bazala encadré bakende na nzela ya mabe te asunga biso atia biso maboko na école de danse oyo. Voilà. Numéro de téléphone? Numéro de téléphone est à 081 49 37 811 00243 Yaouli Moucheni Dengovoevi Kaka 081 49 37 811 00243 81 49 37 811. So bobengi biso na ba numéro wana borozwa ngai borozwa équipe ya bureau. Donc so boza pena moi un plus na bino ko contribuer et vous allez vraiment dans mon thème refungoma. Voilà. Merci infiniment comme ça à Raïs Kang le super caméraman, sans oublier notre ADG Rafungindo, les gigabos s'appellent, mais comme je dis toujours, vivez le temps Rafungindo. Parce que maman boy, tout ça, même si ma forme, ou t'as pas se dire qu'un temps roda bébé mineur, tout ça, ma forme, et où t'as pas créé ce thème au futur marié, tout ça, ma forme, où t'as pas au sommet, pas le haut sommet du Canada, Jérémy Kolo, tout ça, ma forme, pas la binôme, mais les lots, ils ont spécialement Rafungindo, a tiré plein et outil Boston. Ah, Valère, pardon, a habité quoi. Donc, vivez le temps, Fungindo. Merci d'avoir apporté tout. On peut s'en confier pour une émission. Tout est bon avec Yves Ipan. Donc, ce que vous avez beaucoup de Facebook, vous mettez Yves Ipan tous directement. Vous avez mis et puis vous avez un numéro affiché là. Na quoi écran à bino, vous avez un solo bien le numéro 089 96 47 747 089 96. Donc, la code Yamboka 00 243 89 96 44 747. Vous avez directement. On va en parler tout. Donc, si cette émission vous a plu, envoyez vos messages, vos remarques, vos suggestions. Et tout vraiment tout ça là. Merci. On se retrouve prochainement. Merci. Si Dieu ne revient pas. Congo Promo TV boya sel mokili na esia ingénieur afingi nous petit non monsieur ouais Congo Promo TV toujours en direct pour la ba Portonios Belgique ba la Portonios ouais balobi Rafingindo Congo Promo à suivre come on yambi toujours idéologie ba bibolandango li solo oye ok et simbi aspect te masolo se fondé silite Congo Promo toujours grande puissance come on www.congopromotv5.com chez Rafingindo. Congo Promo qui t'orcose net na film. Congo Promo babundana nango. Comment États-Unis d'Amérique parce que tous on est à Boston on a Raf Congo Promo monde entier international, n'est-ce pas? Donc qui ni dobi biso de ko tati na bakili
Tara Congo Promo, Toko ta partout. Bango ba limité monsieur le Kota partout. Donc on a Sibiso Congo Promo numéro 1 site tout. Congo Promo. Pour Congo Promo abi Congo Promo né au site ndanga mabete pena pour ça site dans niveau des États-Unis des fois. La qualité c'est notre passion et votre joie c'est notre bonheur. Alors voici pour vous la salle des fêtes Les 4 filles pour tous vos événements. Salle des fêtes Les 4 filles pour tous vos événements, baptême, anniversaire, conférence, séminaire, mariage. Une seule adresse, 1 rue René Mayer, 77 127, lieu 100. Babi Congo Promo TV, Raf Ngindo #1, Babi 001, Talara State, niveau Matoso, vous avez en États-Unis, niveau Waboy, il faut que vous ayez en États-Unis. Tout le monde a mis sur le terrain, tout le monde a mis sur le terrain, tout le monde a mis sur le terrain. Raf Ngindo #1, c'est une salle. Ce gouvernement des États-Unis, il y a un Congo Promo,